bazongisa ngai na bana na ngai na mwasi na ngai nazonga epa na biso awa nakokufa na bana nakokoka mbuku oyo te mbuku eza mabe makasi moko eza mabe makasi navandi boye naza na papier te naza na mukanda te mboka ya bantu so babumi ngai bana nga bakokende wapi. Donc puis Afrique du Sud dango kuchango eza ndeni neza malamu to eza mabe. Ah eza mabe eza bien te eza mabe makasi eza mabe kotambola bien te ba tourner ngai ba entourer ngai na moni naza na eloko moko ya kosala te baza na arme baza na mbeli na kosala nini zonga naza na posa ifona monaka papa journaliste Patrick so na bengi ye il faut nga respecter na ebisa ye makambo zo sala sabiso mais parce que awa nazo senga bino kwa difficulté ozana bisika ko vanda te musala ezalité ozali na bana ebele yebisanga nano avant tuna nano lisungi bozo vivre ndenge nini siko bana bazoli ndenge bo vivre ndenge to naza na eloko te soki mwasi asalika na salon akozwaka eloko tokolia soki mwasi azwite asalite tokolala toza na place moko akokende te. Batata ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino pe boye malamu na kati na mayangani na Politique TV nazali wa bino Patrick Chimanga tata ya mayangani pe ndenge bomoni tozali toujours na kati ya Afrique du Sud na Cape Town précisément pe bisika biye tozali kokende kokutana na ba Congolais oyo bino boko benga ba diaspora na kozwa bino ngonga mulai te pamba te bomoni na vandi na moko ya bandeko na ngai Congolais azali awa pembeni nanga. Mais biso lokola mayangani na politique ezali mezo a média bisika biye tozali ko memela bino ya politique mboka na biso en même temps bisika biye tozali koya pona ko memela bino maye ya ba Congolais ya diaspora précisément ya Afrique du Sud ndenge nini réalité ezali ndenge nini vie na bango ezali ba difficulté nini bazali kokutana nango pe ndenge nini tokoki ko zwa solution pona kosunga bango na yango nazoke na lombango epa ndeko na biso avandi pembeni awa mbote ndeko nanga mbote papa loba mo makasi po baye bazolanda bayo kayo kombo na yo nani kombo na ngaza Fiston Matanda tozali awa na mwana mboka Fiston Matanda tomoni awa aye ko luka biso abengi biso pamba te numéro na biso ezali partout tosili na koyebisa ba Congolais te bisika nyonso tu bozali na posa na lisungi na biso bobenga biso tozali wana pona kosalela bino tozaba na misala na bino tozali na pona kosunga na bino yango mwana mboka Fiston Matanda abengaki biso pe expliquer biso problème azanango azali na posa ya soutien ya bino ba Congolais azali na posa ya soutien ya monsieur ambassadeur ya République démocratique du Congo azali na posa soutien na bino ba structure nyonso tu o bosungaka batu o bazali na tango ya pasi mais sengeli expliquer biso nanu to e bali sungi yango azoluka ngo ya nini et puis pona nini mwana mboka te mais siko yebisa biso to ye awa pona koyoka problème na yo koyoka histoire na yo sima ya koyoka yango ndeto beta mbela to e bani to kokoloba posa na ezali nini yebisa biso na lisolo na yo okomi awa na Afrique du Sud ndenge nini ozali na mbula boni ou bien combien de temps en Afrique du Sud et puis Afrique du Sud dango kuchango eza ndeni eza malamu to eza mabe eza mabe eza bien te eza mabe makasi eza mabe kotambola bien te esali combien de temps ozali awa na Afrique du Sud 8 mois ou bien une année 8 mois 8 mois mais sikoyo mekana nko ebisa bandeko na biso bazolanda yo nanga toeba yo okomia wa ndenge nini ozalaki kosala na Congo pe na Congo uti précisément wapi sima balanda yo bayoka yo nde toeba ndeni na koloba makambo susu zala à l'aise beta lisolo na yo normal ngai na vandi na Congo papa nanga akufi so papa nanga akufi na moni papa lek na ngai akomi na mboka na biso wana azoyebisa ngai na kati yo maloba te kombo papa na yo nani
Et puis kombo papa leki na yo nani? Ya kombo na papa nanga zali Malumba Robert. Malumba Robert. Ah, Malumba Robert. So kombo papa leki na yo ya kombo na nani? Yawa eza kombo yawa ati muntu atindi ngai eza Malumba Robert. OK, mais papa na yo akufa ki kombo na nani? Nyangwila champion. Nyangwila champion. Do tozali akosola na mwana Nyangwila champion bino batu ya Congo Kasai précisément bayeba ki Nyangwila champion tozali na mwana na ye awa Fiston Matanda et puis olobi papa leki na yo kombo na ye Robert nani? Malumba. Robert Malumba. OK, papa na yo akufi et puis omoni papa na yo Robert Malumba ye na Mbujimai et continuer asali nini tango ye na Mbujimai. Papa Robert Malumba komi na Mbujimai azo ibisa ngai o ngai na komi awa pona na tinda bino na Afrique City. Me ngai na ituniye papa ozotu na ngai papa kufi sikoyi. Mais parce que yo zo ibisa ngai o nazo tinda bino na Afrique City. Na Afrique City wana na kosala nde nini ngai naza na bana ebele boy. Mosala nini eza kuna. Père zo ibisa ngai te misala eza na Afrique City de bele so komi na Afrique City bakozwa yo komona ndako komona biloko nyonso na kati soki ovandi dans 3 jours okomona muntu zo koma place wana zo mema yo kopesa yo musala tokoti avion akoti biso na avion tokomi na Lubumbashi so tokomi na avion tomoni mas na ye amemi biso tokomi epa na ye tovandi pendant 1 mois na Lubumbashi. Na Lubumbashi. O tozo zela kaka chauffeur ya track. Ozalaki en contact na ye tango ozalaki na Lubumbashi. Na Lubumbashi tozo solo na ye bien, makambo nyonso tozo panda bien to solo bien. Parce que chauffeur ya track akomi amemi biso to yebi nzela te. Zela nano na kati mwa muke amemi bino yona nani ozana mwasi ozana bozalaki combien pour tant zolo amemi biso ba bazolanda biso ba comprendre bien. Amemi biso na tozana mwasi na bana 6. Ngai na mwasi toza 8. Ya amemi biso tokei tokomi na Djebour. Toyebi mboko tokomi te. Mais totelemi chauffeur wana kitisi biso o telema place oyo bakoya bakozwa bino. Moto nana azubi nana koya kozwa biso. Wote bokita wana salim sala na ngai esili. Na bengi père. Père azoleka téléphone te. Na bengi lo Robert. Azo benga ye azoleka te. Na bengi lo azoleka te. Soto vandi tolali place wana tolamuki na tongo na bengi ye téléphone azoleka. Nazo tuna ye papa mais parce que zo tinda biso banto na mboko toyebi langue te toyebi place tozo kende te toza na muntu ko diriger biso te wote bo vanda kalma place wana bo telema place wana bakoya bogozo ngai nayebi place tozo telema to kende place tozo telema wana kangilanga photo place eza otindilanga photo wana na Djebour na Djebour na kangi photo na tindilie place to telemi tomoni muntu mususu akomi na jeep na billet ya bis amemi biso akotisi biso na bis tokomi na Cape Town so tokomi na Cape Town tomoni ndako ayibisi biso te tomoni eloko moko te siko na Cape Town na bokendaki boyebaki muntu bien bokendaki kaka bongo pe mutu amemaki bino adeposaki bino wapi te tokomi tokiti na agence ya bis so tokiti mais tomoni ka muntu moko ndeko mususu totali ndeko wana zoloba kaka lingala mwasi na ngai azui abengi muntu wana atuni toza wapi azoyebisa mwasi awa toza na Cape Town toza na Cape Town ye muntu wana azotuna biso bino bouti wapi biso toyebisi ye touti kaka Congo mais bouti Congo awa bokosala nini bino bozo bandeko awo biso toyebisi toza na bandeko te mwasi na nzembe boyi na bana ebele boyi awa mboko oyo bazotia bato bambeli bazobotola bantu babiloko mboko eza mboka ya bien te muntu wana amemi biso adepanse mbongo na ye tomati mutuka tokomi kaka na quartier Epiveli Vale o ezali na Cape Town précisément toza déjà na Cape Town bandeko bolanda lisolo malamu toza na tokomi na Epiveli tovandi epa na ye so tovandi epa na ye muntu wana azoyebisa ngai omoni mboko oyo ezalaka bien te
soki yo oza na bana boye ebele boye okolela o soki oza na bana mibale eza bien mais parce que bana yo wana nga natuni ye soki pourquoi azoloba bongo ngai nazoyebisa yo clair so omoni ngai nazwi bino natya bino na ndako na ngai soki na mboka oyo komona muntu akozwa muntu na bana ebele boye na mwasi atya na ndako te ngai nazwi yo boye mpo na nini yo oza ndeko na ngai ya Congo azoyebisa ngai yo vanda na ndako oyo tokei place ya mosala osala mol mosala nini tozokende tokomi na mol fo na telema boye na munyu wana fo obenga kaka mituka boye yaka kam obenga mituka kam ndenge nini obenga mutuka na sima soki ngai naza receveur ozobenga mutuka yaka na sima do soki moto aye na mol kosomba parke mutuka na ye asilisi alingi abima obengi ye po apesi au moins quelque chose so nabengi bapesi ya bapesi ngaka eloko mokoka mbongo po ya muke bakwens mbongo amabende nayebisi bango mbongo eza combien bayebisi nga eza 5 na telemi na munyu wana ti nazwi ka verende oyo moto ya mola wana azotelemi na ngai te ifale opesa ngai 35 rende na ngai na place nayebisi ye ndeko soki naza na verende awo so napesi yo verende oyo epa na ngai bakolia nde nini moto na ngai nakokoka mosala oyo te nabimi na verende wana so nakomi na verende na ndako napesi mwasi na ngai oyo aluki ka fufu moke bana basali balia navandi ndeko wana nayebisi ye moto mosala ozopesa ngai eza mosala nga te awa namoni batindi nga mpona baboma ngai ayebisi nga zela kaka nalukila yo mosala mosusu alukili nga mosala ya sécurité jour alukili nga mosala ya sécurité wana bakoteli ngai na site wana butu bambeli banani bakotelaki yo bamoyibi babandi bakuti na site wana bambeli babotoli nga tshombo na ngai bakei na tshombo so babimi bakei na tshombo navandi boye na tongo nabimi nakei nayebisi boss place ozotinda ngai oyo ngai moko nakosala bien te il faut botinda biso de mibale tokosala bien moto wana alobi te il faut bosala mosala site eza ya muntu moko natali nazotala na lopango wana nazokartika eloko eza te place oyo nazovanda boye bazoboma batere oyo ye ayebisi ngai te vanda kalma soki mwa oyo esili bamwa mosusu wana nakotindela muntu mosusu me nakocentre nalobi ofo soki nasilisa mwa oyo nazwa mbongo nafuta ndako nakocentre ti nazwi mbongo wana nafuti ndako depuis nafuti ndako wana me namoni kama misala eza awo eza ya sécurité wana eza ya mabe natuni bantu moto eske misala eza boye na quartier na bino eza ya boyo bayebisinga te omoni place tozovanda toza na location okomona mosala ya bien te soki oza na likolo okomona bamisala ya bien moto place ya bien wana nakoyeba nde nini fale omema ngai jour moko tokende totambola place wana ndeko ayebisi nga mbo tozokende dimanche amemi nga dimanche tokei place ya Belleville namoni quartier ya Belleville moto quartier yango ya kovanda soki quartier bamindele baza ebele boye me bamisala eza bien soki omoni ozwi mosala oyo bakartier na biso tozovanda eza misala ya bakongolais baza na motema bien te soki ozosala mosala boye soki jour akofuta mbongo eza ma problème moto azoyebisa ngai te omoni quartier tokomi oyo ya nani ya Belleville ndako eza cher ya combien moto na ngai oyo yaka totuna ndeko na ngai mosusu eza na palais kuna tokei kuna atuni ndako moyi ya mobimba na kote wana ya parking ya mituka atuni ndako wana bayebisi ye ba 3500 rand. C'est là. 3500 rand eza à peu près 100 quelques de dollars, 180 dollars, 175 dollars. To continue. Ya. Nayebisi ye boy.
soki to muto zo concentré so to zimbongo so to komi place to futunda to vandi soki makambo ya kovanda ngai moko na ndako te il faut to vanda na yo na kati na ndako wana yo na chambre ngai na chambre tozo utiliser salon moko mais to bunda quartier wana to kozwa misala bien ndeko zo ibisanga te moto na ngai na kende kuna te na ibisie moto na ngai place na kokoka te na kokoka te babimisinga na ndako wana so babimisinga na ndako na moni masi na nga moko eza ya epa na biso na ebisi etala boye azwi mbongo na ye apesi mbongo na ye 950 terrain 950 balakisi place eza ndako mosusu na komi place wana na tuni mokolo ndako wana ndako eza kombia ebisi nga 1300 na ebisi ye naza na 800 rent ka maboko parce que il faut aller na kota na bana na vanda soki na lukila yo mbongo na yo mosusu 500 na yo nazo pesa yo tokoti lelo tosali 3e jour depuis bokotaki place wana ya tosali 3e jour lobi na vandi na ndako nazo pema na ndako na moni babandi bakomi na ndako na nga wana bafunguli porte bana nga baza libanda bamoni bantu baza na mambeli baza na baarme bakoti na kati na ndako ngai na koti bakoti na ndako bana nga bazolela kaka libanda papa bakubuma yo papa bazobuma yo papa bazobuma yo wana na heure nini heure toza ba 16h30 na lamuki boy pa Nathalie batourne ngai bantourne ngai na moni naza na eloko moko ya kosala te bato baza na arme bato baza na mbeli na kosala nini mwasi na nga eza te mwasi aza na salon natindi mwana ngai ya liboso azoyebisanga papa place wana lunga place wana bazosenga nga telefone mwana ngai ya liboso azoyebisanga papa pesa bango telefone wana bazoboma yo zela na siko tango bazosenga telefone obanda kosona bango na monoko nini yo ozoloba déjà anglais te ngai na koloba lingal mais mwana ngai ayoki anglais ok obanda koloba lingala mwana na ayoki na anglais pe interpréter les ya mais parce que na tuni mwana na ngai bazoloba nini mwana azoyebisanga papa bazosenga telefone bazosenga phone pesa bango phone wana bazoboma yo na longoli telefone na pesi bango mususu na kati na bango bazoyebisanga te zuwa telefone na yo batindi biso efo toboma yo ozoboma ngai naza na probleme na nani bazoyebisa ngai te soki opesi biso mbongo na biso ya ndako te okokufa nayebi monoko te mwana ngai liboso bazosolo na bango natindi mwana ngai kende bobenga mere na yo bakei babengi mere alandi bandeko mosusu baza na quartier wana bakomi wana bantu wana bakei soki bakei bazolanda ngai balandi ngai ti na kote na lopango mosusu ozokima nazokima na kote na lopango mosusu lopango wana so na koti mokolo lopango wana azoloba soki bango bakoti awa mokolo lopango akoti na palais azwi arme bantu wana bayebi ye azalaka mabe ayebisinga bovanda na vandi nayebisi ye mwana ngai azoyebisa ye soki bango batelemi na nzela bazoloba kaka soki okimi luka place ya kolala soki ozongi na kati na ndako wana tokozongela yo butu tokoboma yo mbala moko naza na eloko te nakosala nini fale nakima natika bana na ngai na mwasi nazokende wapi te fo baboma nga place eza bana na ngai na mwasi nazongi na 20h mwasi ye azwi ngai tozongi na ndako so na kote na ndako mwasi azosalela bana na biloko ya kolia ba 22h à 23h bazotoke na porte mwasi azoloba mwana na ngai azoloba who's that nana aza na porte bango balobi o biso open nayebisi mwasi na ngai kofongola porte wana te namoni nayoki eza bantu wana mwasi azoloba te to namoni mwana mwasi aza na porte ifo nafungula ye namona kaka nayebisi mwasi na tika makambo ozoloba boye soki omoni kaka bakotini ngai na munya awo me babuto ozopesa muntu confiance me bokofungula porte okokota o eza nde nini
moi ça funguli porte pas bakoti mbala moko so bakoti bazo bisangai bazalaki combien baza 7 personnes bana mibali bango nyonso bana mibali baza 5 basi mibale so bakoti bazo bisanga o kima lusus toko boma yolo bo vanda na se na sengi bango makasi pardon lembisanga na salini ba bisinga te bo vanda na se ba désormais kai na kiti na vandi na se soki mwasi nanga bimi akeya benga bantu soka zo bima ke akomi na bantu wana eza mboka ya bango bakomi ba mama wana bakoti na ndako mbala moko basolo na bantu wana ti bantu wana babimi so bazo bima zo bisangai soki awa il faut abima place oyo soko azongi il faut toboma ye ndako na biso mosusu abengi ba taximan kutu ya drive ya nani ya uba komi amemi biso ba 5 balé ya bilamba na bana na basi basolo na ye ba prix ya salaire na ye amemi biso tokomi na église tovandi na église tisikoyo tokomi na taximen wana zoloba te bino bopesa nga mbongo te namoni bino bozokemba boyi ezalaka bien te bovanda na église mais lobi kozonga place wana te soko zongi quartier wana za quartier mabe bakubuma yo na vandi na église soki bango namoni bantu quartier wana bakongole mususu bazokoma epa na ngai na église wana bazobisa ngai kende epa na ba président na bango eza place oyo ya epi velo wana kende oyebisa ba président na ye wana ba président na bango ya babandi baza babandi président babandi ezali mais so tokomi na tongo na zwi mwasi na ngai so ngai na to so kende place ya bandi toluka muntu mukolo ozoloba anglais a expliquer ye so tozwi muntu mukolo tokei na ye wana tomoni président wana te so ngai naza na mposa il faut namonaka papa journaliste Patrick so na bengi ye il faut nga respecter na ebisa ye makambo ozosalisa biso mais parce que awa nazosenga bino il faut zela mamuke batata bamama bandeko wa bolingo na banzi ete na mukuse boyoki lisolo ya ndeko na biso Fiston Matanda soki nakoki koresume yango na mukuse ezali ke azalaki kovanda na Congo na Kasai précisément mais papa na ye akufaki na simaliwa papa na ye ba papa leki na ye Robert Malumba nde ayaki a influencer ye selon ye a ebise ki azotinde na Afrique du Sud et ye pe andimaki pe amembaye na Afrique du Sud kokoma bakomi na Afrique du Sud ayeye moko avant bakoma Afrique du Sud aleki na Lubumbashi Afrique du Sud ayebi mutute batindaki andengwana batindaki bayebisaki oke soko komi na Afrique du Sud okozwa misala na kozwa misala bandako ezali ok azalaki ye moko te azana mwasi na sibana c'est-à-dire 8 kokoma bakomi na Afrique du Sud awuti ko expliquer bino ba difficulté akoti nango ayebi munoko te bisika kovanda ezate ake na Cape Town et na kokota na détail tendenga awuti ko expliquer bino misala malunga ezate et aye ko se retrouver na camp violence ba attaquer ye ndenga awuti ko expliquer bino mais biso lokola mayangani na Politique TV maison à média nanga moko Patrick Chimanga tata mayangani kosala na biso ezali ko salisa ba congolais kokoma bisika ba congolais koyeba nini ezali difficulté na bango pe nini o biso to yiko sala pote to sunga bango to komisa message na bisika bato ba ko sunga bango basunga bango tozwaki appel na biso ko ute pande ko na biso Fiston Matanda yango to aki na lombango pona kokutana na ye koyeba nini ezali koleka na mwana mboka pe nini tokoki komema lokola lisungi bolandi sikoto tuna ye lisungi nini azana ngo posa azana posa to sunga ye azwa mtolukele musala ubie to sunga ye azonga na mboka ubie to sunga ye to sola na bandi wana batika ye ye moko nde akomi bela na banzi ete azali pembeni nanga nazongi su micro epa na ye papa Fiston
touti kolanda yo malamu na baye bazolanda biso bayoki yo malamu sikoyo awa tozo comprendre que ozana tamo kwa difficulté ozana bisika kovanda te musala ezali te ozali na bana ebele yebisanga nano avant na tuna nano lisungi bozo vivre ndenge nini siko bana bazoli ndenge bo vivre ndenge nazana eloko te soki mwasi asalika na salon akozwaka eloko tokolia soki mwasi azwite asali te tokolala toza na place moko akokende te ndenge boyoki batata ba mama bandeko wa bolingo vie ezali difficile vie ya makasi pona ndeko na biso Fiston Matanda sikoyo awa ndeko na biso Fiston ebisa biso obengi biso poto ya lokola mayenga ni na politique mezo ya media susi na weza ke to sunga yo to beta mbela pote bakonzi basala nini ozana posa nini eza posa na osiko to sala nini pona fale ngai bazongisa ngai na bana na ngai na mwasi na ngai na zonga epa na biso awa nakokufa na bana nakokoka mboko oyo te mboko eza mabe makasi mboko eza mabe makasi navandi boye naza na papier te naza na mokanda te mboka ya bantu so babumi ngai bana ngai bakokende wapi donc so tango bokomaki même ndenge ozana bana bapesho ba papier te seke bana bazokende ba classe te tina lelo bakoti te bakoti classe te mwana liboso aza na âge nini puis asuka aza na âge nini mwana liboso aza na 15 ans ya mosusu aza na 13 ans no yasuka aza na combien de suka aza na 6 mois batata ba mama bandeko wa bolingo monsieur ambassadeur ya République démocratique du Congo na kati ya République ya Afrique du Sud et le reste ya ambassade to équipe ambassade o ezali musala na bino na kati ya République ya Afrique du Sud bozali ba représentant numéro 1 ya gouvernement bozali ba représentant numéro 1 ya président de la République mwana mboka azali akolela azali na posa lisungi azonga Congo azonga yena mwasi na bana 6 kasi ayebite bisikani na kobandela ayebite bisikani na kocha lokolo ayebite bisikani na kocha loboko ndenge bouti boyoki auti ko expliquer ba escroquer ye ba influencer ye ba memi awa mais azali ko souffrir siko bosunga ye s'il vous plaît poete ayeba na kozonga na kati ya mboka numéro na biso ezali affiché na se ya grand ndenge bozotala biso na banzi yete bokobenga biso na lombangu poete toyeba na kosunga ndeko na biso vi na ye ezali en danger tozela te soki eloko mabe komeli ye nsima nde tobanda kosangisa toloba bonabo tosunga ye ntango azali na bomo poete ayeba kozonga na ndako mais sikoyo papa Fiston baye bazolanda biso balingi ata bayeba eske ozana mama azali pembeni bana baza pembeni banyonso baza pembeni pamba te omoni na monde ya media ekomi makambo ebele baye bazolanda biso bakoki kokanisa neti tozobetela bango lisolo ya lukuta eske possibilité ozali okoki kobenga ata bana bakota kaka tomona tokotuna bango bakestion te mais mpo baye bazolanda basentir dossier douleur nini oza nango baya bamona et puis tocontinue émission na biso okobenga bango ya mwana liboso ezao ok benga bango exaucé batata ba mama bandeko wa bolingo au moment où papa Fiston azobenga bana po baya po bomona bango po lisolo azali kobeta ezali lisolo apasi pe mawa pe tozana posa na lisungi na bino partout dans le monde ezala bino batu bozali na poto na mikili ya Europe ezala bino batu bozana na Amérique na mikili ya Amérique ezala bino batu bozana na Océanie ezala bino batu bozana na Afrique na mikili ya Afrique bosunga biso lisungi na bino ekozala très important muke to ebele ozana ngo tinda ekokomela ndeko na biso parce que à travers ya canal na biso ekokomela ndeko na biso azali na vie ya pasi makasi azali na musala te azali na papier te puis azali na bana 6 mais tokokotisa bango nyonso te tokotisa mibale aza po bomona bango boya yo yakapo yo ya telema bomoni bango awa tozali na bana mibale bazawa kombo na yo nani Exaucé Kalombo kombo na yo nani mama Kabanga Aurélie akula bikola kombo na yo nani Kabanga Aurélie ok tozana Exaucé o atelemi awa na Kabanga atelemi wana o ezali ka bango mibale po toko mema bango nyonso tute ozana âge nini 14 ans Exaucé azana 14 ans limbisanga ozana âge nini 11 ok udi azana 11 ans
14 ans, 11 ans. Merci mingi, toko libéré bango, to continuer na papa. Merci mingi. Bokoyiko kende. OK, merci. Batata ba maman bandeko wa bolingo bolandi malamu. Papa fiston. Biso to sali musala na biso ya kobeta mbela ya kokoma epa ya bakonzi soki to silisia wa émission ekokende directement epa ya monsieur l'ambassadeur ekokende pa ya batu na nyonso tout staff na eba nyonso tout ba contacter biso et puis tozongela yo pe bino nyonso tout batu ya mitema malamu obozali na posa ko songa ndeko na biso ezala bisika nyonso tout na uti kotanga Amérique, Europe, Afrique bosunga ye balobaka konyi moko etokisaka nzungu te esengeli bakonyi ezala ebele po ete nzungu etoka bile yebela mosapi moko esokolaka elongi te esengeli misapi ezala 5 po ete elongi esokwama mpe etela ezala malamu na banzi ete mpo na lelo tosuki awa mais tokozongela ye puisque esengeli tozonga ntango bino bozotinda baaide na bino ekokomela ye esengeli aya mpe awa mpona koremercie bino bongo te papa boyi papa na ok tokozongele lisusu oyo ezali première partie na banzi ete bocomprendre na mokuse papa okoki kozongela résumé susi na oyo lisusu eza nini mpo bazwi biso esiko balanda oza na posa ozonga na Congo explique bango susi na oyo eza nini susi na ngai mpo bazongisa ngai na Congo na bana na ngai na mwasi tokokemba makasi toza na dokima ya mboka oyo te fo tozonga epa na biso nakobimisa bana ngai bakokufa bana ngai bakokufa lobi wana balali na nzala balia kaka eloko te biloko nyonso babwaki biloso babandi babeti bango babiloko wana naza na eloko wa te moko ndeko na biso azali na posa lisungi ndenge bozali kolanda yango alors nakosepela mingi soki tosali mbangu tosungi ye ekozala malamu batata ba mama bandeko wa bolingo pona lelo tosuki awa mais ozana liloba na ligne avant tosukisa est-ce que papa leki na yo Robert Malunda abengaka yo depuis okomi awa depuis nakomi awa azobenga te atindilinga message moko naza nango ya depuis atindilinga message wana a bloqué ngai na téléphone jusqu'alors papa wana eza papa mabe papa wana eza mabe seko bombi bana na ye place a bien azotinda nga place a mabe eza bien te donc ndeko Robert Malunda papa leki ya Fiston Matanda makambo sali selo mwana mboka Fiston Matanda izali malamu te o escroquer ye o influencer ye ozana âge nini ngai nazana 45 ans. Ok, on influencé ye même si on a 45 ans mais ako yokeli yo lokola papa leki na ye na ndenge ya culture mboka on influencé lelo azali ko se retrouver na kati Afrique du Sud azana musala te azana mukanda te bana bazana bisika ko lala te pasi makasi mais awa to epona ko senga revanche pa na ote mais to ko senga lisungi pa ya bande ko na biso nsto ya monde ba mekana ko sunga ye po ete makambo ezala bien pona lelo to suki awa to mona nimbala sima liloba na suka pona lelo le problème est ça boy parce que nazoloba il faut ambassadeur il faut azong sabito zo senga ye makasi tozana eloko moko te lobela makasi mais c'est l'ambassadeur ayokai il faut na ebisaye papa ambassadeur il faut asala ko effort azong sabiso tozo senga ye makasi naza na place ya kolala na bana te bana bazana biloko kolia te lelo boyi tokosala nde nini tozo senga ye makasi amema biso azongisa biso na Congo so na komi na Congo wana na kolela te naza na biloko na ngai ebele kuna père na ngai tikali ngai na biloko na ngai kuna mais parce que père na ngai wana zana motema mabe pona azongisa atininga pona azwaka biloko ya père na ngai eza bien te nazo senga pa ambassadeur azongisa ngai na Congo na kukufa wa naza na ndako te naza na biloko kolia te soki bakolia il faut nazela ka moi sasala ka makambo soki bakrea bakomite bana wana bakolala nakosala ndeni na banzi ete monsieur ambassadeur oyo kimbela ko uta na moko ya bana na yo congolais na kati ya mboka ya Afrique du Sud to mona ni mbala sima merci meko merci mwana mboka ok to mona ni merci